tribu o tozana ngo tozana bambole, tozana batupoke, tozana balokele, tozana balengola, tozana bakumu, tozana bamanga, tribu ezamo ebele na bangwano tozala bango. Kasi nzamba oyo oyoki mobulu ekoti makasi ezali nzamba etandia nzamba ya bandeko bambole. Ezali sika na bandeko bonya mona yeke ayokana ki déjà na gouverneur parce que ezali makama gouverneur oyo abimi gouverneur Madeleine. Ayokana ki na bango alors ye ekeko tinda ye na butu aye na bandeko balengola pona kotumba bandako ya bambole. Likambo umeli bato bakufi mingi nde baye kotia na réseaux sociaux baye kotia ba contrat oyo gouverneur Madeleine asinyaki na société Cap Congo. Mais sikoyo likambo ezali ko tumba mboka wa ezali likambo ya Cap Congo. Cap Congo société compagnie agro-pastorale ya Congo eye awa eye ko somba nzamba. Basombi nzamba na maboko ya bato bazali bakolo na angote. Po atako tozali bana boyoma, tozali bana ya chopo, kasi chopo ezali na ba communauté belé, ba tribu belé, chaque tribu ezali na ba axe nango. Pe atre balengola na bakumu po bazaka banoko. Alors bambole bamoni ki te biso tokoki koteka nzamba te sika tofandi. Biso ne toza ko fournir vila Kisangani. Po soko kike opala conflit ya nzamba. Ezali conflit ya nzamba po bambole na balengola bazali bandeko ba voisin bafanda depuis kala babundaka te basonaka te batambulaka ba nzamba na bango baza ba frontière moko kate na nzamba. Bambole basituka kinde un bonjour bamoni un certain boni yalala ndia yena ba géomètre po baya ko jalonner nzamba côté mususu mais eyokana ki ndungu lokola moto ya yala kino nzambo ya côté ya manja esete kami ke ko zwa ba mai abina ke ko zwa bandeko ya ubundu bao baza ba mai po baya ko benga na bambole nde wana nde e bandela mobulu yango wana liboso akufaki na peka ne fazaki mumbole cimetière na etilelo ezali wana peke Kisangani na pita bulaya ezali po basi kitoko pe bazali awa basi kitoko bazalia baso bazana Kisangani awa bayebi ndenge ya ko aborder mobali bayebi ndenge ya komemya mobali yango ndio monaka soki mobali no aye na Kisangani soki ozalaka nyamu keba makasi awa na Kisangani vraiment soki tolobia na pita bulaya po baseka ya Kisangani bayebi koyamba papaya ngani wapi to zwami penza pona kosobongo na baimboka ya Kisangani bayebisa biso penza basekele basango makambo nini ya motu ya pe ya makama ezwami penza na Kisangani bayebisa biso penza yango na mozindo pe bayebisa biso ndenge nini mokonza moka zali koya nini penza bazali bongo ko bongisa pona koyebisa na ye to pe pona ko présenter na ye ezali penza nini kasi awa tozali na place babengi yango place de martyr papa tozali penza na papa azali mbongo mokongomani na inde tokokabola penza lisolo ya lelo papa ngai na pesi yo mbote kasi o milakisa pa ya bato bayeba ozali nani. Merci mingi ndeko journaliste na zali congolais mofandi ya ville Kisangani kombo na ngai monsieur Asongeli Kele en Flori nazali notable munene na kati ya ville Kisangani awa puis nazali pe notable susu munene na territoire ya Opala la communauté mbole na kati ya ville Kisangani. Merci mingi eloko penze toucher biso awa pona ko yamba yo zali pena ndingo liboza notable otangi makambo bambole ezali eloko epesi pena ba kongomani epesi pena ba bolomeze epesi ba chopolin pasi na mwa ba conflit wana tolingi penza ya mbobetela biso non penda mama la sekele to mama okundu la biso penza likambo yango po mukonza mboka tango yaki awa na moment ya campagne bato babelela ki na ye papa tala biso likambo yo ya bambole o talela biso yango bon likambo wana ezalaki nini bosenga nango ezali nini pe soulagement nini ba population ya ba chopolin basi bazwi wuta makamone bandaki tino lelo. Merci mingi ndeko journaliste pona mutuna likambo oyo ki wana conflit bambole balengola awa na mboka ya Kisangani e bandaki lokola mwa moto ya muke ti ekoli eke kotumba mboka mobimba likambo oyo tozana ngo awa oyo ezali pe koyokisa bana boyoma pasi mingi parce que ezali conflit déjà et s'étendre ezui ebandaki bambole balengola ekei ezui balie ya bambole balie ya balengola c'est-à-dire ekombi likambo moko oyo etandami déjà na province mobimba soki likambo yango ezui solution te c'est que chopo ezali na kati ya mobulu ata boye chef de l'état azali koya alors nde tozali kosenga
pata mokonzi ya mboka ntango aza kokoma awa atala biso likambo oyo parce que ezamba la liboso te ayaki na campagne bana mboka babelaki mingi mpona likambo wana likambo ebandaki boye ezali conflit ya nzamba ezali conflit ya nzamba po bambole na balengola bazali bandeko bavoisin bafanda depuis kala babundaka te baswanaka te batambolaka ba nzamba na bango baza ba frontière moko kate na nzamba mais sikoyo likambo ezali kotumba mboka awa ezali likambo ya Cap Congo société compagnie agro-pastorale ya Congo eye awa eye kosomba nzamba boto ebite tozolo bakosomba soki basomba ki asolo to esomba makite wana oyo etalisami na miso ya bato yonso ezali ke basombi nzamba o basombi yango na ba norme te ndenge esengeli po ete nzamba tango basomba ka nzamba il faut kola na norme lokola batiango na kati ya loi foncière basombi nzamba na maboko ya bato bazali bakolo na yango te po atako tozali bana boyoma tozali bana ya chopo kasi chopo ezali na ba communauté ebele ba tribu ebele chaque tribu eza na ba axe nango tribu o toza nango toza na bambole toza na batupoke toza na balokele toza na balengola toza na bakumu toza na bamanga baaktibe eza mwa ebele na bangano tozala bango kasi nzamba oyo oyoki mobulu ekoti makasi ezali nzamba etandi ya nzamba ya bandeko bambole ezali esika na bango ya bandakala tozali kobenga nzamba kasi ezali nde esika oyo bato bafandi bamboka to bamboka mike ezali lisusu nzamba ya makasi te atekaki yango kasi oyo ndenge toyebaki yango po liboso te toya koyebaki etekamaki na bandeko bakumu eyebanaki bongo te pote bambole basituka kinde un bonjour bamoni un certain boni yalala ndi aye na ba géomètre po baya ko jalonner nzamba côté mosusu mais eyokana ki ndungu lokola moto ya yala kino nzamba oyo côté ya manja esetekami eyebana ki malamu te ti lokola boni ayaki ne bambole babite bokoteka azali mulengola yo ko azali mulengola ayaki na ba géomètre pona koya ko jalonner parce que zaki kope atre balengola na bakumu po bazaka banoko alors bambole bamoni ki te biso tokoki koteka nzamba te sika tofandi biso nde toza ko fournir vila kisangani poso ko kike opala ezali territoire o ezali lokola grenier ya chopo o ezali ko ravitoyer mboka ya Kisangani toteka kanzamba te po yango nde tozotangisa bana na biso yango nde biso moko tolata kamo elamba na biso ezali ressources na biso tokoki koteka te alors lokola boni lokola zwaki déjà lokola ndeko boni amona yeke ayokana ki déjà na gouverneur parce que zaki makama gouverneur o abimi gouverneur Madeleine ayokana ki na bango alors ye eke kotinda ye na butu aye na bandeko balengola pona kotumba bandako ya bambole batumbi ko wanda kotumba bandako ko banda 13 PK13 ti PK17 nde e bandela mobulu yango wana tango batumbi bandako bandeko bambole pe bamona eke te tokoki kozongisa mabe pona mabete baye komona bakonzi ya mboka a très haute maire de la ville baye komona bourgmestre likamwana lokole kota kimwa malili Bonya zongi susu pona balami bale ndeke ko banda mobulu. Mbala ya mibale azonga ki ake ko zwa ba mai. Abina ke ko zwa bandeko ya ubundu bao baza ba mai po baya ko benga na bambole. Nde wana nde e bandela mobulu yango wana. E bandela mobulu yango wana. Siko tango mobulu yango ekoti. E umela ki saki mikole bele. Ba to bafaki mingi to liso lango pende memaki ba degani. Soki l'État azwaka likambo na maboko na ye maboko mibale bato bangaba ko famingi te. Tango mobulu e umeli ba l'État sali o babenga racisme nde eye ko komisa bande ko kote batomboki ba ope ko to batomboki po e bana moto aliboso akufaki na peka ne fazaki mumbole cimetière na etilelo ezali wana bakufaki ya peuple batomisato nde sikoyo bango pe bamoni ke na lokole komi boye bambole basangani balengola pe basangani na bakomo na ba mwanya mituku nde mutubulu yango koumela ngwana et umela ki penza makasi parce que l'État alingaki kopesa solution te nde toye bambole baye koyeba nde sima tango likambo umeli bato bakufi mingi nde baye kotia na réseaux sociaux baye kotia ba contrat oyo gouverneur Madeleine asinyaki na société Cap Congo nde ye koyeba na keno ba société Cap Congo nde esomba kinzamba tango société Cap Congo emoni keno likambo zo ya mobulu société Cap Congo etingi ba délégation et pas na bande ko bambole tango bakomi par bande ko bambole
kokoma kuna batuni bango boye kotala biso pona nito po l'état a induit biso en erreur. Tosoma kinzamba bango moko bata société tosoma kinzamba na ndenge bongite. C'est alors que toye komona bino po soki mo ezali to revoir bosa la cahier de charge. Bangola ba ya ndenga elongo bani. Bangola ba bite bato basi ba kufi soki ezalaki liboso tokoyi kosala eloko wana te. Bongo balade batekeli bino. Monsieur Léon oyo azali mosali ya Cap Congo abino bakumu nde batekeli biso na gouvernorat ya province. Ezaki na appui ya gouverneur ya province. Nde wana koyeba na keno bakumu nde batekaki kasi ndenge bayoki liboso moto ya yaki kokotea mobulu pe koboma bato azaki ne CG Lengola Boni Yalala. Lisolo yango sekele ya mosolo toko koyeba ngo po bato bakufi mingi ba dega salami soki bato bakufi bon pe batumbi bandako bon sekele lisolo ya mwa mosolo ezalaki mwa mingi. Bon lisolo ya mosolo kozala mingi to moke wana biso penza tokokai koyeba te ebimaki te po eza eloko esalemaki na norme na yango te ezalaki na batiaki panote pakarte ezalaki te mais tango bango baye vers bango pona ko bakete okendaki na voix mabe to yene pa na bino baproposaki bango te non baproposaki nano te parce que bandeko bambole balobaki te biso tokoki tozali mwana yo moke esengeli awa tokende kosala assemblée générale tosangisa bambole nyonso toyebisa bango soki bakondima wana nde tokobenga bino tokosala cahier de charge mais dans l'entretemps mobulu ezali ko continuer po na kati ya société Cap Congo bato peo bazalaki kuna bazalaki penya ba congolais te il y avait plus de militaires étrangers ba militaires bazalaki na Cap Congo bazalaki ba congolais te yango ndo moni ke forme ya massacre o salemi ba congolais bambole balengola baboma na kabongo te o babomi moto bakatie babimisi michopo babimisi ba sexe babimisi ba biloko ya libumo wana ezali na tire na biso te ezalaki eloko ata bitumba ezala kabongo ata bitumba 6 jours to mona eloko wana te alors ezalaki ko continuer makasi mais eloko eko sala mabe mingi ezalaki po tango bandeko balengola bazoya bakomaki koya lisusu na ba calibre 12 ba arme ya sika na ba arme ya feu arme de guerre alors etungisaki bandeko mingi bo koma bato oyo bazwi bamanduki wapi bazwi biloko wapi orke ezalaki ravitaillement ezali kote ya Cap Congo pote bango bamona eke balengola bazali balie na bango po bandimi vate ya nzamba alors lokola bambole baboya ki vate ya nzamba nde ezalaki sikoyo na bango na batibi mosusu etekaki nzamba affrontement contre bambole sikoyo affrontement esalamaki eyaka okoma na kimia ndenge po ti lelo kimia kimia ekotaki ndenge bon kimia ekotaki de manière précaire ekotaki parce que mokonzi ya mboka ntango aye na campagne bandeko basoulevé ka na poste bayebisi mokonzi kote oyo tozokufa tozolela toza awa na likambo ya pasi mingi insécurité koyi makasi mokonzi ya mboka lokola aza na baservice na ye ayebaki ke likambo ya Cap Congo nde ezotia mobulu kote oyo alobaki no likambo oyo ekosila apesaki promesse ke likambo oyo ekosila sima ba élection na kokutanisa bato tokotinda bato tokosala table ronde alors tango mokonzi tango ba élection esila kita note mokonzi tango atiki biso akei atikaki le président l'actuel président ya Assemblée nationale à la personne ya Vital Kamerhe atikaki époque asala suivi Vital Kamerhe akutanisaki bambole na balengola akutanisaki ba communauté wana pona koyebisa bango ke kimia ekota sima ya ba élection tokosala table ronde yango ozomona ti lelo ata provocation ezali ndenge nini bandeko oya bambole baza ko céder lisusu te po bazozela promesse ya mokonzi ya mboka ya solo penza ezali pena makambo ya somo toza biso na biso ba congolais sengeli bolungele kana toyebi kisangani ezaka nde sika bolungele kisangani eyebani ti balobaka kisangani na pita bulasa di bayebi ke kisangani bolungu ezali bomoko ezali bomengo ezali nde bongo toyebi lisolo penza ya 6 jours toko bata mwa mokete bon merci matondo mingi ndeko lisolo ya 6 jours ezalaki kaka ndenge soko landaki yango muke to landi na note 6 jours ezalaki boy kaka na mboka Kisangani olobi Kisangani na pita bulaya
ya solo po ete okoko ke na poto te bayamba yo lokola bayamba biso to yamba kabato na Kisangani oke na poto okoleka ba contrôle belé okoleka ba conditions de vie difficiles alors que la Kisangani awa moto nyonso ayaka to yamba kae mais lokola Kisangani ezali o ville babelango ville de martyrs bato mingi balingaka ba profiter da hospitalité ya bato na Kisangani pona kwa kosala résidence ya mutu nyonso. Kisangani ezalaka ville cosmopolite oyo mutu oyo ezalaka te mupaya nani awe ezalaka mutu nyonso azalaka mokolo mboka. Alors tango rébellion et keko banda rébellion ya AFDL e bandaki na est eye etamboli eye kokoma na Kisangani. Tange komi na Kisangani Kabila atuni to tika bitumba toto progresser Kisangani balobi avancer awa na Kisangani nde epesaki Laurent Désiré Kabila force ya kokende na bitumba leti na Kinshasa et au militaire Laurent Désiré Kabila lokola yaki na bapa ya badongolo miso bango pe bakomi na Kinshasa bazononga mboka na biso makambo kuna eke okota mobulu bazongi bengani ba Rwanda nde baye kozwa lisusu RCD eye tango RCD ekomi awa sikoyo bango pe kuna babali kowela richesse ya Kisangani babali kowela bandeko na biso ya basi ya Kisangani bazaka kitoko mingi ba Uganda balobi biso ba Rwanda balobi biso ti lokolo eko sala affrontement entre deux armées étrangères eko bunda na kati ya mboka na Kisangani alors affrontement wana ezalaki déjà ya kokabula ba Congolais po ndabo ba Congolais bazaki sima ya Buganda ndambo ya ba Congolais bazaki sima ba Rwanda nde affrontement ya 6 jours ko ya kosalema yango wana solo Kisangani penze ezana basekele mwa mingi mais ezali pe na makambo mingi ya pasi likani kasi pona na ngambo ya Esengo toyeki ya pasi na ngambo ya Esengo Kisangani bombi sekeleni ok matono mingi na ngambo ya Esengo Kisangani na zongeli suke na pita bulaya po omone Kisangani ezali mboko yo ba commune na ngo nyonso ezana rapport na intérieur ezana rapport okoko fana na chopo ozana bilanga nayo okoko fana na mangobo ozana bilanga nayo okoko fana na makiso territoire da ke commune nyonso Kisangani azabatu Kisangani baza ko sala bisana bango bazo bokola bibwele bazali kolia malamu alors na kati ya kote ya Esengo ne yango wana Esengo ezali ke Kisangani to yambaka bato nyonso soko ye na Kisangani okozala na ketide te ozala mukongo ozala muluba ozala nani awa ezate o kasaye ote oye na Kisangani okofanda kimia nde kote ya Esengo yango wana na mboka Kisangani l'équipe ba province ba ville mususu to ko ville lié oyo bakuna balinga ko tate Kisangani pena wana pena félicitations penza kasi balobi Kisangani o basia bazaka singa kingo mwambe Kisangani babia soko moye mwasi soki mobali atikali kuna yo mwasi mobali ya wa ensemble nzambe bon effectivement ya solo on dit bien ngo na ndimi yango po ete soki balobi pe ke Kisangani na pita bulaya ezali po basi kitoko pe bazali awa basi kitoko bazali awa baso bazana Kisangani awa bayebi ndenge ya ko aborder mobali bayebi ndenge ya komemya mobali yango ndio monaka soki mobali nayo aye na Kisangani soki ozalaka nyamu keba makasi awa na Kisangani vraiment soki tobie na pita bulaya po baseka ya Kisangani bayebi koyamba bapaya. Merci matondo mingi kasi na ngambo ya koyamba bongo mkonza mboka ndenge azali koya ozali bongo notable moi likambo penda urgence to babi la priorité des priorités ça peut être quoi? Bon, la priorité des priorités dengo tuni ça c'est vrai biso tozali koyamba mkonza mboka wa maboko polele Kisangani lokolo ezali mboka we yamba kabapaya tozo yamba tata na mboka po mokonza mboka lokolo oza koya azali mopana Kisangani te po azali mwana Kisangani pe tozali kobenga ye mwana ya Kisangani azali pe boyome azali notable akoki pe soki ba association eza na Kisangani lokolo biso toza na association ya Samarilangi mokonza mboka azali d'office membre d'honneur ya association Samarilangi tozo bete to koyamba ye na Esengo pe toza kozela ye po ete biso tolingi apesa biso kimia na makomba ya Cap Congo tozongela yango lisusu po mobule zo bota mande wana apesa biso kimia ayebela biso likambo wana makambo wana esila po ete biso tolingi koteka nzamba te bateka nzamba na moto oyebi datite mai malamu toyebi datite ya bato wana te toboyi tozali kozela mokonza mboka po mboka lokola Kisangani 3e ville ya pays ezali kozonga sima po ete awa bakonzi bazotindela pe biso awa bazali komema penza peuple te
soko tali malamu mais nambalo yo to féliciter mokonzi mboka po bana ya Kisangani awa déjà tozana 4 ministres nationaux ba baza bana Kisangani wana tobete mokonzi mboka maboko mais nde tozali ko senga peke lokola tozali awa mokonzi mboka azala na liso na a tout moment na Kisangani soki ayoki kolela bana Kisangani ati kangonga mingi te ati ni misala atala vraiment Kisangani bazolela pona nini nde loko tozozela mokonzi mboka ngwana asale la biso justice koto pe eza mobulu justice na mboka na biso ebongi te ata la biso likambo ya justice pour ça que justice tele malamu na kanisi awa na Kisangani tokozana na kimia pe Kongo mobimbe kozana na kimia bongo gouverneur ya sika pour le bis gouverneur oya kayo lobi ya mikande bimaki ki asaki mbilinga bongo ya sika sikime ezali bon gouverneur ya sika zali tokoyi koloba teke kimia ezali po ete biso ndenge tozali kotala likambo tozala nde chef de l'état tozotala chef de l'état po ete sima ya wana bandeko bambole ba perdre bandeko ebele bato bakufi ata ndenge tozoloba awa dernièrement awa ba soda na bandeko mosusu ba communauté mosusu bakendeki ko attaquer bambole na Lisombo donc biso tokoki kotia nano elikia te epai ya gouverneur ya mboka tozotia elikia mingi epai ya mokonzi ya mboka ye moko po gouverneur ya mboka mwana ya mboka azali mwana Kisangani bien sûr mais azali pe na territoire ya ye parce que ndenge tozomona soki tozoloba ke mokonzi ya mboka atala malamu po eke mobulu ebimaka na mboka ndenge nini soki oyebi papa oyebi kokabola te soki oyebi kokabola biloko na nzungu te bana mosusu bakotomboka bakomita motante fait de fait les enfants de la rue ya solo kasi poto sukisa mwa mutu na songi te po to sukisa pena mwa malamu au tolo bagobi Kisangani baseka bazaki toko mingi tongi toyeba po baka batopoke bazali balokele bazali o tangi ba ba misusu na bango nyonso wana banani nde baliki bon nakoyi koloba te koleka ezali pena mwa pasi po nayebi kaka baseka Kisangani bazali malamu ata kuna babotaki Yesu ezalaki pe na bato baseka mabe na baseka kitoko ezalaki pe na ba garçon ya bo Bert de figure lokola to landaka David il était Bert de figure tout ça wana ezanga kate poke bato nyonso bazala motindo moko ezamwa pasi mais on a lobi dans l'assemblée ezali ke baseka Kisangani baza baseka kitoko. Merci beaucoup tokomi na suka merci notable ndenge opesaki biso penza attention na yo ya no biso na mituna na biso merci na bino boza ebele ya kolanda biso na Ampion News Television to sengi na bino penza bo tindela biso mwa ba mituna na bino boye tokoyano la bino tokosola pena ba kongomani ya Kisangani